motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Nikisana numitema, nikisana numitema, nikisana numitema. Oh 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 oh. Mama te, hallelujah. Nikisana numitema, nikisana numitema, mitema ya bato, nikisana numitema, mitema ebikite, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, ambate miteme. Papa, makabosali ya soni. Soka zalaka ta mutu normal to kolo baki mutu normal. Papa, tala poa na yo. Tala poa ya mwana wana. Nde na yebeli mwana wana za minere. Ti yo koma na niveau ya kolongola bilamba yo bima na mwa musano ya kizengi. Ibandaki ndenge nini? Hegi. Obengani mwasi na opotika na kizengi. Papa, nga mama na Rosine na ye. Na yebi ke Rosine pasali o mabebele. Mais mabe wana ekokoma tina niveau oyo otube mbelite. Est-ce que na mabe o Rosine asali yo? Okangaki na mobali? Oyokaki na sango ya mobali? Na yebi ka sala o mabe mingi. Mais yo kokoi ko tube mbeli ne otubi ite. Est-ce que la makamunyo son comportement ya mwana nga na yebi azaki respecté pa na yo azaki mwasi moko likolo est-ce que oyokaki na sango ya mobali okangaki na mobali baki koyebisa oke tala mochopi na mobali kingani to batindeli yo bafoto to bavideo na ye hein papa elo onitindaki osala hein maman nayebi que moto aza parfait na mokili azalaka te. Oui. Nayebi mpe que bato nyonso mpe bazalaka bato ya mobulu vraiment te. Ata so babi mibali baza mobulu me nga na miyebi ke naza na catégorie ya mibali oyo baza vraiment mobulu te oza mobulu parce que soko ozalaki mobulu tokokosa art oyo osali te. okoki kotikela nga maloba mama s'il vous plaît. Ok. Ce qui n'a pas parce que je peux faire 3 mois dans la Mochopi. Azopi Mélanganzi. Tout le Mochopi, ce qui année où combien de fois nous avons été ensemble dans ma relation intime dans combien de fois? Année où combien de fois? Maman, n'a pas pour compter mon ami Sapi. 1, 2, 3, 4 fois. Maintenant, quand il y a un moment, il y a un année, maman. Mais malgré cela, maman n'a évité. Je peux vous avouer, je reconnais que Naïda. Pourquoi que Libanda te va pas? Maman, na kwiti. Nazaki na kwiti. Na évité. Na kangi mutema nzela nyonso azaki kotambola na mutuka. Na koti na ndako. Ozaki na posa na ngo bandaka. Na kendaki na posa na kina yepa na ye. Maman ngai na lingaka Mochopi. Na lingaka na mabe. Et à chaque fois ce que nous avons besoin, dans la bouillaka, toute la journée, je suis nerveux. Mais parce que nous avons trompé, je me force. Mais cette fois-là, maman, je n'ai pas pu supporter.
D'autant plus que naïe na sengi peut-être dans boui naïebité comment ça m'est arrivé. L'hôtel mosengaka mingi azopesa te sikoyo ya mokolo wana to bekomaki egi parce que soki eloko ekomi egi epasukaka donc motu mpa koki kokufa. C'est pour cela ozalaki na choix te sikoyo ntango okendeki na mwana no ya mosala azalaki na conscience ou bien azalaki na conscience te. nayebi te soki azalaki na Bonjour. Ah oui, tu l'as vélo. Pas bien service. Parce qu'il est dans l'Olanda. c'est là que quelqu'un a 6 000 le va que ça n'arrive Mais il fallait tout là. Soka 6 000. Nga na minute on a choix te parce que yo préféré qu'ils aient que moi nanga. la préférée c'est ce qui est arrivé maintenant. Naningo répondre nga. Toke mukuse. Na yokaki muchoka lobi nanga. Mama Gia lobi nanga na préféré na zana kizengi que naza na yo mutu normal parce que kizengi ana ba capacité na ba qualité oyo zanga ke pa na yo ezepa na ye. À ce niveau là maman na kolobani. Oui, parce que à ce niveau là na kolobani maman parce que kizengi oyo tobenga kizengi mais c'est elle qui satisfait mes appétits. Voilà là. Intimes. T'as pas condamné au tout mal à moi c'est pourquoi c'est souvent pour le lit. Si. Mais quand on me prive le lit maman mais kizengi moi je na comprendre yo papa. On a raison. Na zuyo le quoi moi na nga mobali. Moi na nga mobali abali moi si. Moi mobali moi na nga mobali na moi ozana posa melati. Moi c'est nazo privé à melati te. Moi c'est nazo pimeleti. Bon moi na nga mobali soka zui moi si mususu. Moi si ne soka yi. Na kolobani. Mama bokire tela mwana boyi. Mwana nanga yebisa nga makabyo soka te ko sala. Na zui skolo kwa mwana nanga ya mobali. Na zui muchopi lokola mwana bokilo nanga. Paso za nango ekota kati nanga. Naza na likambo na koki koloba te mwana nga sali mabe. Akoki kopimela yo nyonso mais sauf mouvement du corps, sauf pomelati. Tinda ngai na koma pela na goma libela na ebisi général na vite famille wa batu basate ngai moko kaka na sala bambula kuna mama komi ubangea ekamuneso kaka ngai fona talela nde mama nde na vandi kaka na kishasa moi j'ai compati pour ce qui arrive à nos frères il y a Goma on a éruption volcanique wana et ravagé plus de 3000 maisons tu vas déplacer bango bakina bamboka mususu et puis pour bazonga il faut leur construire de maisons d'ailleurs qui mingi bakebake Bukavu mingi bakebake oyebi moto na biso yo camarade na biso Sylvie Akake Sylvie Akake alors baki ko ya na juillet mais quand il a appris la nouvelle il y a Batako Mali et ça les passe et belle ici. Même pas il a que neni Tiriki. Ça a été embêtant moi tout le monde a Tiriki. Mais Abeli, tu sais qu'Abeli elle n'a pas pu supporter à ça ma famille qu'on a bien ça dérange pas tout mingi peut va intervenir. Bon par exemple Robaki a côté kata ko soutenir Tina Suka. Bango pesaka kimia pomoni, tozo pesaka kimia partout. Parce que tu vois que le peuple est là, le sous-sauté, yo monika ne musala to sala ngona peuple là. Mais en parlant de Edouana, j'ai un ami à Londres, Ronnie Malundam. Quand il a appris la nouvelle à Bengabi, essaie un peu de prendre le contact, naïba comment faire, c'est na potinda biloko na ngane ni pour ça na autorisation bazwa.
Et à part lui, il y a Jackson Mouya, aigle blanc, il est pas aux États-Unis. Voilà, États-Unis. Il m'a appelé, écoute ensemble, là, Serge Mousseki dit, dans Kentucky. Ils m'ont appelé pour demander, Bango pe bayana, aide na Bango. Donc, bah, t'es bien, bah, le cabas va aider, hein? Oui, mais bah, musicien. Moi, il a mis Mouska Sapou à Londres, et pas le Béotinda. Maman Bijou Moleka, à le Béotinda, bah, aide. Donc, c'est pour aider vraiment. C'est ça. C'est vraiment horrible. Motikate ya mboka. Mais bah, musicien, bah, quand il fallait pour pas handicap, andimi couper sa montagne ya mbongo ebele pour la bande ko na gomo. Ay mukete pe ba benga mo major nani wala alempela chakulenda. Alors bité ngape na par na ngai na kopesa ba memo major yo accompagner ngai ngabité musala ngana koma kuna zate mais ezana ba petit na ngai moko ba ko accompagner yo osala mo geste wana kaka fali pupa na alempela wana bande ko na ngai ngoni biso bino na bino mongo ba na mongo fait to za na bolingo ba to mingi même Mami Bokofili, il est mongo. Mami Bokofili. Mongo. Même Justin Bassele. Ah, pas là. Il est pas dans la France. Mongo. Justin. Ouais. Oh, Bassele, il y a un peu mongo. On va comprendre. Justin Bassele, il est mongo. Ouais, mongo. Mais Bassele, il est mongo. Ben oui. La Mami Bokofili. Bah, bon Dieu, c'est mongo. Papa, en tout cas, maman, c'est un yoso, maman, sauf une gaïka. ondongotizaka ndenge wana oteke mwa bikila buladi olemaka ya bunyonso sisi okomi isu na pondo okomi kaka eza kwana otiaki mungwa te natiki omungu eza mungwa te ekoki te oloso mama mosisi biso okauka nyonso ata yo mama kaya buku makawa na yika ngobia mama na kila sabi mbilo kakwana nene sepe na ndo oseba ngote mosisi mama na aka mwana yo mama ate loli bana na ngekufi ya unakuanga me upenda izubo mwana fufu mama na ekusinga bino kapa ndo mama ebi kena sala bino mabe mama nde akaida ngo comme ça aïe Stéphanie Bolingo moi ça na ya papa patience ebi bino kapa ndo aida tika libala na ngaba oya puko na dia na fufu auna ni akwanga mama ebi sa ida tika libala na mama mama pondo na singo za mama ya Jérusalem aida tika libala na mama pardon maman titi ça quoi te eh jinja mkulu ateleka et déranger te Aso na zuri ata mutaru ba idea zake. Ça fait na kasi. Boa vila, eu tinha uma cocano pembeni, makaya bukwanga. Nana kufi mudo. Tô que samuta? Não falei que boyo kingai deixa. Falei que eu nem que boyo kingai. Nada bem. Vamos sair da tigalibala lá, mamãe. Vamos lá cá. Você nem vai pedir na sua querida, mamãe. Bate na conga, onde é que você diz aí? Qual tipo de tempo é muscado? Ngande aí da ya manyango. Só lá me poner mais tom para na lá. Aí eu vou. Não é? Mas eu vou changer o chata cabelo na boca. Sanja tena subirula mabanga kari Grace. Mawe. Ta subirula mabanga kari Grace. Ata kutu bagira tena bateka na ngambira. Ata ngoma milai. Ningina poya na tristesse mais. Oh, jango. Quand des vieux sourire. Quand des vieux barugibu. Ya mwari kia. Ya mwari kodo fresh. Na mwari kodo fresh. Aida kwa lo kuna nanya bangi sanibala nanya yuma pardon amona musheni fibo aba kwa kizengi sana hii zoba pesa na yo yebite na osunguna na osunga biso special Pensez que je n'allais pas être au courant? Non, dites-moi, vous pensez que je n'allais pas être au courant de tout ce que vous avez manigancé contre ma fille? Laisse-moi te rappeler que tu es une sorcière. Oui. Je dirais que c'est peu même. T'es Satan personne, toi. Lucifer. Tu reprends. Que j'ai fait ma bouche, pourquoi? Tu as des preuves?
n'importe quoi. T'as la soul, Marina. Si tu en as marre de nous, on va partir. Moi qui parle. Marina, Tu vas traumatiser les tout ce que tu as fait, tu as tenté d'éliminer ma fille. Juste parce que tu veux que cette pétasse vive avec Pierrot. Moi, on a sa pétasse. Moi, on a pour la wayo. Moi, on a mon gando. Ne traite pas ma fille des pétasses si tu peux. Tu continues de dire des histoires. Tu continues de raconter le bogard. Tu as des preuves. On a ma preuve. Je peux même te jeter là. Qu'est-ce que tu as? Et je suis prêt à faire la prison. Je suis là. T'es prêt? Dis-moi, t'es prêt? Qu'est-ce que tu attends? Ah bon? Sur mon Nico. C'est bon. Tu m'as collé aux habits? Papa, on comme tout. Regarde-moi. 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 Oh, tu bégayes? Depuis quand? Voilà. Non, depuis quand? Tu n'es pas Lucania parce que je vais étaler ton satanisme maintenant là. Baby moto. Non, il est bien. Coopéra qui pour éliminer Baby ma fille. Ngai Marina. Et l'innocent. Ngai Marina. Non, vous m'appelez parce que qu'est-ce que Baby a? Que ma fille n'a pas. Continue. Tu commences à voir la preuve? Oui. Tous les messages ici restent là. Ça c'est pas toi, hein? C'est bon écriture, non? Non, dis-moi. Certes, ces numéros-là ne t'appartiennent pas. En fait, je ne connais pas ces numéros, mais c'est toi qui as écrit tout ça. Attends, chef. Et donc, tout ce que tu as écrit là, va éliminer Baby. Là, c'est mon cas là, ça m'a imagé dans le téléphone nangai. Oyo nani ya mwasi oyo mobali. Bon, voilà. Bien, on peut se ngai ba image. Opération na yo lobaki na sala ne yango. Bon, avant ça, vous allez postuler na yo chef, les allez à non, ça vaut plus la peine ya kuwangana parce que voilà, j'ai tout entendu. Nous couper ça mbongo, tu os le banaé, ba éliminer tout ça, moi j'ai entendu. Tu n'as plus besoin de le faire. C'est monsieur, je t'informe que c'est un officier supérieur, un major, c'est un ami à moi de longue date. Que tu as cherché. Tu vois comment Dieu t'a étalé? Tu vois? Bon, officier comme sur le roi bureau de nez. Ah! Oh, major, on n'a plus de temps à perdre. Hé, reste là. J'avais épousé cette femme, et avec elle j'ai eu cet enfant, mais je m'en fiche. Madame, elles doivent payer. Madame, vous êtes arrêtée, hein? Attends, madame. Ok? Attention. Bon. Donc elle est bonsoir. Maman, il bonsoir. Pas moi, il bonsoir. On s'en va comme un maman là. Tu es comme un homme de bateau. Oh, l'état de ça. Maman. Touche pas ma mère. Qu'on s'en va, monsieur. Aux hommes, tellement. Quel est le tellement. Maman, on peut s'arrêter là. Encore. Et pardon. Nana gêné. Bandana Yo, ngabo minga no te. Ngalambanda no. Uzambanda ngathi uzamama embanda nanga. Mekasite lukambanda na yo. Lukambanda na yo yembele banzembo. Kasi namoni nazokendo zolandanga. Ngana lanjote mwana nanga ndazolingaka nazonga tunatalisa yo. Po mwana na yo soi-disant azotinda batu. Ba evenga. Mwana ngabi mama kima kami hivi ba eveo. Ba leve yo. Mwana tindi batu. Ba evenga. Babote yanga bebe. Lopa watindaki
banleve yo lokolo omoni ngai ndasi mo nde naza awa naza mbanda na yo te oza mbanda na ngai te oza mama ya mbanda na ngai akende siko koluka ye oyembele banzembo oyo obwakele bambwakela toyokani mama mono aza impoli ndenge oza wana nazemi na yo na yo moko nana ntina na bino te nazoyoka telele te eza lokwa ligorodo nde moto ana zemi to mpuku moto ana zemi nde naomona yo mabotoli mwana libala foti mpe ya yo te foti mpe eza ya yo te foti oyo na okondane eza mwana nga mpo moto okwa yo ndenge oza okwa ligorodo kizengi obotele libala seke azali na makambo oyo amankaki epa mobali na ye yango mobali na ye asinterese bino eloko motiopi oyo ya bandaki koluka akuti yango epa na yo yango wana azwi yo aza pilipili ntango biloko eza zeye esengani pilipili kwakoazono pilipili ye azalaki na ezei yangomoya kosanza yango azwena mpona no te félicitation nzambe asunga yo obota malamu foti ya soko pesinga bendoi na oboya naobota ate naobota na bakongo po famille ya bile baza bakongo nangaki epoto na boyi na binono nde baode na mwana nabota bakongo nabi epato nakosali eti wapi nake okame olinga tina yake gambila esokotika na gambila yebisa mobali nogia ketika yo te yo botaka yo za experience ozaka mama mama nosesakoli oza ndeko mwasi te asaki luka bavoisine na yo aye na boti toluka bato bakomila na obota oyo bakomila na obota luka mama na yo kati oba bapesa bie nyonso nde onegisheki motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. En fait, je tiens vraiment à vous dire mille merci mes enfants parce que d'abord vous avez été combattants. C'est pas facile de supporter cette histoire. Tout ce qui s'est passé là, bah dis-moi, vous mes enfants, vous avez tenu bon jusqu'au bout. Moi, en ma qualité de père, la première des choses que je peux faire, c'est d'abord vous demander pardon. Pardon à toi ma fille, parce que je ne t'avais pas compris. Tout ce que tu cherchais à me faire voir était vraiment difficile à comprendre. Et jusqu'à telle enseigne que tu te permets de quitter la maison parce que tu étais mal compris. Donc, je te demande pardon. À toi, Pierrot aussi, je fais de même. Parce que je t'avais viré de mon entreprise sans pour autant voir des éléments de conviction, faisant preuve par rapport à ce que m'avait raconté votre mère en fait. Et Dieu aidant, c'est toujours par ton canal que je peux retrouver ma fille aujourd'hui. Parce que j'étais déstabilisé, elle également, elle n'avait plus cette vie de luxe, sa vie était devenue minable. Alors que ce n'était pas probable pour elle d'embrasser cette vie-là. Ensemble, je vais encore vous dire mille merci parce que je retrouvais ma famille. Je ne devais pas en principe moi vous traiter de la sorte, mais vous savez que
j'étais dominé par cette satanée de femme qui était chez moi, qui avait manigancé des choses pour permettre à ce que ma fille s'éloigne de moi et que ma deuxième fille sorte avec l'âme de sa grande sœur. Heureusement, Dieu aidant, vous n'avez pas pu en arriver là. En tout cas, je te dis encore merci et félicitations parce que tu avais tenu bon et tu as gardé ta personnalité et tu n'as pas voulu céder à ces avances-là. Donc, bravo. Merci, papa. Donc, je ne sais pas quoi dire parce que je voulais juste retrouver Baby souriante et puis elle est en forme. Malgré tout ce qui s'est passé, c'était pas facile pour elle. Et comme vous avez dit aussi pour maman, moi je demanderais juste de trouver une place dans votre cœur pour pardonner cette maman. Parce que quand même, elle a éduqué Baby. Et elle a encadré Baby. Non. S'il y avait Pierrot, des problèmes. pour ça, je voudrais assez que tu rectifies. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est plus ce qu'elle avait fait avant. Ouais, je comprends. Parce que chercher à ôter la vie à une personne, simplement parce que tu veux que ta fille biologique vive avec son homme. Non! Ça c'est vraiment inconcevable pour moi. Ça, c'est créer une comorbidité dans ma tête. S'il faudrait demander que je pardonne cette femme-là satanique. Non. Imagine que toi, tu es redevenu chômeur. Tu es redevenu chômeur à cause de cette femme. N'est-ce pas? Et alors, regarde que tu avais poussé à accepter que tu sortais avec sa fille alors que c'était faux. Comment voulez-vous que je pardonne à une telle personne? Ça, c'est... Je ne sais pas moi, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est trop me demander. Fallait dire papa. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire, papa, même si mon connaît. Souris d'abord, j'aime te voir. Papa, moi je voudrais c'est que tu pardonnes tous les deux, maman et mon connaît. Parce qu'on est de même sang, moi et mon connaît. Si elle souffre, je souffre aussi. Non mais attends. N'est-ce pas qu'elle avait comploté avec sa maman pour t'éliminer? atolobi aida te eza deja aida mama atobandi kolela wati butu kizenga sabotoli olibala Rosine soki omoni mwasi kizenga ganye ye seki aza mwasi te vomie bazweli mbanda oyo aza na niveau noto oyo aleki yo me bazweli yo mbanda oyo aza na se na yo yango mpe kizengi soki ozalaki na bakapasité ya kibomwasi na kati ya nzoto no te na kati ya vi na yo te na kati ya bomoi na yo te omoni ndenge abengani yo nga mpe nakobengano me lokola naza mama boboto mpe naza mama bolingo mpe naza mama moboti me opesi nga soni nga nde nafingami ebaka to edikaki mwana te ebaka ta mwana lelo oyo babengani na libala ofingisi nge mpa bandeko ya tata na yo bakoma kobenganga bizi mondela benganga na ediki yo mabe siko oyebisanga baedikaka mwana ndenge nini mutu lokola kizengi mobala ndimi avana kizengi pegi alobi na munoko na ye vomi ekutu nazala kizengi ke nazala na yo muchopi tala ndenge bakakoli yo mwana nga mwasi kitoko tai kitoko
na propriété na tayango na botango nyonso ekwei na mai tekete bwe atoleli bino bana mikolo oyo bozozwa mato ezoleka bino mutu so balobi ke mato eleki mutu seke yo mwana ndo leki mama ozomona mama yebi te yo kasi biso tovanda na mama bala bamama misusu mpe baboti biso bakoko misusu bavanda 30 ans 50 ans 60 ans ningana mobali na ngai tosali 60 ans de mariage mabe ezalaka te koswana ezalaki te mais mwasi il faut ozala na soumission yo ozalaki korespecte mobali na yo te mobali soki alobi yo mpo lobi mobali soki alingi agifle yo ozwi eloko bambi mobali barapport wana yo ozoprive mobali na yo nzoto na yo yo kasi mobali abalaki yo mpasi omeyoka bilanga punition nini mobali ana posa na yo ozoprive sentiment na ye mama yo kasi mabali ebele kufa bongo to mobali aza na posa na mouvement du corps yo ozoprive mobali aza na posa mouvement du corps yo ozoprive mobali yango akepa moto mosusu soki omoni ti akiteke kome na niveau ya ida le mosusu na butu wana akokaki te akokaki kokufa abitikana ni ya tata mwa mosala wana foti na yo foti eza ya yo nakoyokela mawa te mena obando pesa nga nde kanda osambwi siko oyebisa bato azolaki ombana niloba te azomwasaki zengi okoloba parce que aida ebolamba aida azolamba ya mobali no azoserve mobali no azorepasele mobali no bilamba mobali alati elamba chiffone aida abibi te patron yango nabongiselaki yo mais mobali sentiment déjà ya aida ekotaki ye oyo kokaki kosala yo osali to tikeli otiki libale pa mwana mosala esali eloko te nge esali eloko te yo nde change nzambe akoki kotindela yo mobali mosusu mais na comportement oyo bando changeaka mibali yo bando changeaka mibali apres tolobi ke ndoki eza mvutiment mama naloki ye non mama te amvutiment evandi mosika ndoki avandi musika yo moko ozobenda ndoki pembe na yo ntango napesaka conseil ya nazalaka na pasi no sikoyo ekomi trop tard nasala nini nakezwa mwana na mokia nabimise osali soni opesi nga pasi ata nazoloba ata naosilika etanke mama naa na soni mpe na pasi so sisolela omoni kovanda a ovandi so sisolela omoni kovanda te kanga biloko na yo kende siko kokende mwana soni opesa nga soni na kaka Après, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'avait pris. À la base, je ne savais même pas que vous venez qu'entretenir une relation à Mayanata. Vraiment, maman a poussé Kinga, il a poussé que les acquis animés dans mon mauvais esprit. En tout cas, je te demande pardon de tout. Je honte devant toi. Je te demande pardon parce que, en gros, au salut, on a pu ma bêtise. Il y a un 42 années, à 4 années, kaka. Eloko nous mérité en fait, je te demande pardon. Ozwa ki camarade toza vie sociale mon côté et yé abandé ko se diriger ndenge esprit na bateau ya korto na quartier na bango bandé ko tindaye. C'est pour ça yo s'emporta qui néanmoins moi je t'aime de tout mon cœur parce que tu es ma sœur. Makila ko eza na nzoto na ba venenga ya mon pesa même makila ko eza pa na yo. Alors nga déjà na limite parce que au moment où on a tenu sur un autre salata au fin nga na banda ko kate ko beta ou ko gangela na zana mutema o ina ba tuté nga dans la limite je sais pas si tonton non de bon
Tu es notre sœur et puis tu es ma belle sœur. Et je sais que c'était pas facile, hein. Ouais, c'est déjà passé, ok? On est en réunion. Ah ouais, on parlait avec Bonsoir, papa. Ça va? avec Yaya. La cadette. Toujours capricieuse. Bon, j'ai remarqué de loin que c'était un geste d'amour. C'était quoi? Non, en fait, Moukani a demandé pardon à sa soeur. Ah, ce qui s'est passé et tout ça. Et puis, c'est la famille, hein. Elle avait intérêt, hein, parce que la Bible elle-même dit que le pardon est une puissance qui libère. Et comme elle a demandé pardon à sa soeur, donc elle est libérée. Et Moukani t'a bien fait. Félicitations. Bah, les enfants, je viens vous annoncer une très bonne nouvelle. Au fait, j'ai construit un truc pareil au Canada. Hein? Je m'étais fait aider par Daniela Moukoko et Daniela Angélique, Daniela Moukoko et Daliana Bobé. Tu vois, tu comprends les choses. Et aussi Angélique Moulanga, ce sont des gens qui m'ont aidé pendant que j'ai construisais. Je ne voulais pas vous les dire. Waouh, c'est magnifique. Ouais, là c'est plus qu'ici, hein. Tu vois la construction de plomb. Là, ça c'est un bijou aussi. Désormais, je vais vous laisser à Kinshasa, seul. Vous êtes déjà de grandes personnes. Pierrot est capable de tout parce qu'il est intelligent. Je vous laisse tout à Kinshasa. Vous allez tout gérer. Donc, il est le DG de toutes mes entreprises. Oh, papa. Merci. Chérie, viens. Pourquoi t'es isolée? Allez, t'es ma cadette, non? Donc, avant mon départ, je dois moi-même parrainer votre mariage. Vous devez vous marier déjà pour permettre à ce qu'il y ait toutes les ouvertures. Et votre sœur ici, elle doit avoir aussi un poste dans l'entreprise. Oui, elle va travailler. De ma campagne. Ok. Encore petite, toi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu vas mettre un locataire là-bas. Tu restes encore avec Yaya. Vous allez rester ici. Vous allez habiter ici. Vous allez tout gérer, l'entreprise, tous les biens que j'ai. Merci pour cette confiance. Je vous souhaite déjà bonne chance. Allez. motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema ikisana numitema ya bato bikisa mitema ya bato ambate miteme bikite bikisana numitema ya bakristo bikisa mitema bayenge bene bikisana numitema ya bato na yo pambate miteme bikite. Alléluia. Bikisana numitema bikisana numitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te. Basusu tozobenga bango bateyi
aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate mitema ebiki te basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pamba te mitema ebiki te bikisa nanu mitema ya bato bikisa mitema ya bakristo bikisa nanu mitema ya bato naleli motema ebiki te mosusu akomisi nkolo lokola motuka nayi oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntango na poko ememela ye mbongo pambati mitema ebiki te basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati kindumba lolendo lokuta makambo bamba abo pamba te mitema ebiki te ozawa mitema ya bato izana mabaku mingi Yesu pamba te mosusu mote azoteya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kozongisa bamen kasi na kati ya motema motei azati pamba te motema ebiki te motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia basusu batika losambo basusu babosana tero ya pamboyo nini misala ya basakoli ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze motema na yo batela yango mpona nkolo